Maman nangaye Fongola matoi o kalisolo Mwana londe maman Gisnovit Ameme biso la solution pour l'opposition nzoto na biso Yo muto bete batampo Esala 15 à 20 ans ici la kate Mwana Londres alobi solution ezwami Somba kaka Gisnovit Bakola na nzoto na yo Na ismen ya bamba Nzoto kokoma leke Poete Mwete Gu balapa Solution ezwami pona opposition nzoto na biso Kobanga te Yo muto sala 15 à 20 ans Tampo si la kate Mikusa na nzoto Makodia Mapalata Bokono nyoso oeta opposition nzoto na yo Gisnovit na solution na solution Mwana Londres na solution Kobukana te livraison nango eza partout dans le monde Kobukana te ndeko na ngai solution ezwami Bona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa azwa lokumu masando lezo ngepa nkolo lelo tolingo teya parce que bana na nzambe baye baete les septèmes de la sorcellerie batu ebele na kati na vie basa zwa kindoki bazo tambola na yango pe bazo kola na yango sans le savoir. Aujourd'hui Dieu nous a mis au cœur de vous démontrer, de prêcher les septèmes de la sorcellerie. C'est au pluriel. Alors, ce qui demande les septèmes de la sorcellerie, diable et le Satan, il a promis à Dieu, nakotika bato sali bango boyete po bengani ngai, nakotia bango yiki pe nakodétruire bango. La Bible nous dit, Jean 10, verset 10, le voleur vient que pour dérober, égorger, détruire. Moyibi ayaka pona kobebisa, kokata bato kingo, pe kopesa bato ba malade na makambo bazana yango te. Mais quand la Bible dans Matthieu, dans Jean 10, mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie éternelle. Yes, soyez pour intervenir. Na ba pati o babungi nzela o ba yebiete ceux qui ne connaissent pas Dieu bazwa bon moi il peut pas la délivrer. Lelo to ko pesa définition ya sorcellerie na lingete bato mingi na poto mikili nyoso balanda yango. Définition de la sorcellerie, c'est un esprit satanique ou un esprit diabolique qui est incarné par les hommes, par les animaux, par le pouvoir mystérieux et d'envoûtement de freiner les gens pour souffrir et les bloquer dans leur vie. Ce que tu as dit définition, il y a sorcellerie, les sous-sous. Et il y a molimo, pouvoir satanique, Daboulou à côté na moto. À côté si vous continuez, à côté si makasi na ye, misala na ye mabe, ezala basi pere mibali, rôle na ye ezali nini? Yakoboma, yakoboke la malade, yakofrene moto, abalate, mwasi abalate, et puis kosil sa moto bo moina ye. Et en Afrique, sorcellerie afrique est développée. Mais sorcellerie afrique est pour na koboma, konyokola, kofrene, kopesa ba malade, pe kolia misuni ya bato. Mais tout le monde a noté bien, la sorcellerie est blanche, c'est la magie. Magie noire, magie blanche. Et ce que tu as dit, donc il y a mundele, il y a magie blanche. Basali avion. Dans l'avion, le cargo, ils ont même un camion, ils ont zomi, ils ont matali, ils ont tika na mboka mususu, ils ont déjà bondoki. Il y a mindele yangouan. Basali ba bateau ya mindele le pakebo. Mboka mobimba, ils ont na kati ne bali, na mai. Bateau batondi.
pe ke otika ba conteneur biloko ndoki ya mundele yango mi tuko to mona ba ordinateur ba appareil cellulaire yo vandi a ozo benga moto na États-Unis d'Amérique na imo bozo mona na fa kindoki ya mundele ezali pona ko développer mboka na bango ko développer bato ezali science ya bango dans l'opération à cœur ne pas passer mon thème bato tia mon thème mosusu bazo aggraver greffe ya rien ozo mona ke ba docteur ming basalaka basaka na puissance pénale en Nzambe te mais ba contre ba science occulte pe bazo zwa ba solution na bango parce que malgré cela Nzambe le kibango dans la sorcellerie Afrique na sorcellerie Afrique ba osala bango bwa kele bato ba malade ya mabelo kola ba mbasu azola kisanini yenda le kibasi nyonso ba beti mbasu ba cancer mosusu bozo mona ya basi awa de sein cancer d'utérus cancer de vagin ezako uta na bondoki ya bato ya min ba hypertension si la kate diabète mais ba kisi si la kate ba rein et beba ezauta na sorcellerie noire oya ba africain non ba développer pour ba bomaba c'est la même chose mundela kamati avion amati nango ya munene ayiko kisabiso awa na kati Afrique na biloko na biso avion na biso ezali nini comme avion na biso ezali litunda avion na biso nini ya bondoki nini ezali poso ya makemba amati wana a évoqué comme avion akei koloka na poto partout ayei regarde la sorcellerie africain oyo ezali koboma bato pe kopesa bato kokata bango ba mort subite bakibota yo komona jeune moko 35 ans azozo maladie oyo tobengi yango kombo nango prostate mais prostate ezali ba maladie bani na 70 ans ti likolo bazozo ba hernie babengi balingundu oyo ezangi tina basi bazozo ba cancer babenga ba cancer de sang makila ezobima ngonga so ekata na kate bamioma mosusu bomonaka bafibro mosusu bomonaka ezali bondoki puis bondoki wana ya mindele te euti na mboka na bino Afrique c'est le prophète du peuple qui parle tango moni ba septembre ya ndenge wa na kati ya vie na yo ça vous trouble votre vie tu pars à l'hôpital on donne les médicaments il n'y a pas la solution cherchez l'internet et on cherche l'internet sur les vrais prophètes de Dieu sur les vrais pasteurs sur les vrais apôtres parce que okoko ya netika ya mabe lelo ba mort et bête zomona ça ne vient pas de Dieu sorcellerie ya moindo akosa elanga ya 10 hectares ou 15 hectares sans tracteur na mo elanga ne kola kate na bututa na betare osale manango bato azoboma bango baoke na esclavage ako évoquer bango na 0 heure bato wana bakolamuka parce que tango la bango okufe comme quitter soki nzambe alinga bomona age ya 70 ans okufi na 50 ans to 35 ans bane etikali wana ndeko na ngo na lieu de repos te yango monaka bato nakutani na ndeko na ngai bakutani na oui bakuta mpe azongo yenga bato babomi bango ba service forcé parquet ou be tribunal akatelaka yango bango bakosala yango na monde des esprits et motomo azokatela yango ozomona bo 5-10 états makasi ya ndenge ai na baesprit bino bokomona bango te mais il y a ce commandé bango bazosala yango mpona kozwa mbongo oyo ya mabe dans la sorcellerie africaine alors na sorcellerie africaine septembre nango mosusu okomona bana na yo bakodéveloppe te oboti basi kitoko mibali kitoko 50 ans na ndako 45 ans na ndako 25 ans likambo nini yeba ete basili koteka bana na yo na kati na monde de l'esprit na sorcellerie africaine sorcellerie africaine na moi moto pauvre na butu aza riche à quoi c'est mais sorcellerie ya mundele na moi azali riche pe na butu azali riche tala ba septembre ezoboma bato yango wana mais nakopesa bino 7 septembre oyo moto akoki koyeba ete il est ou bien elle est déjà atteinte de la sorcellerie 1er septembre ya sorcellerie na vie ezali jalousie 2e septembre ya sorcellerie c'est la haine moto azaka na haine mingi ayeba ko se pardonner te azali déjà atteint na sorcellerie 3e mot c'est manque d'amour bozomona este bazozwa mbeli bazokata moto bazoganga tika ngai
c'est la sorcellerie. Mindele, bazokanga moto na kingo bote moto azokufa, ibi moto azokufa, mais azoboma volontairement, c'est la sorcellerie. Toko développer la magie. Alors, au moins si ko solo ka mindele. Bazana ba incarnation na bango. Tozaki na mundele moko, sango moko mais sa force na mbandaka na yonda. Mbandaka na iyonda. Soki basango bange balia soki azate bongo bolia pa bomoni mutu ne bimine basali na bino tuna banzungu alongola ka mutu boy abandi ko kata suki ye moko pe azongisi yango c'est déjà la sorcellerie toko kenela ngoli susu femme de nuit mari de nuit na ko développer yango déjà il faut être ozali atteindre na sorcellerie luka mosali na nzambe il va t'aider na ba prière pe akopesa yo de Chroniques chapitre 20 verset 20. Qu'on fait voir l'internet votre idée, vous sera permis qu'on fait votre prophète, vous réussirez. Alors, oya souka romona voyage astral. Toko développer ango et ou bien moto azali awa à côté na chambre, à côté na zungu, alimwe ake si voyage astral. Alors, tango moto zomona ba 7 septembre mi wana nyoso. Ezali na kata bomo inaye o koduti yango te. Et puis, le système astral, on a caché. Il faut savoir que tu es déjà atteint dans la sorcellerie. Oyo yabiso bafrique. To bandi na jalousie. Si y a liboso jalousie, maintenant on a déjà l'endele parce que télévision est alingonga. To lingi ba telle prédication, to appelle ba sponsor. Ba sponsoriser yango nde bilili et kolanda po ya côté ya bino biso te ya bino ba vérité rien que la vérité il a que moi si nzoto amen moi si nde dendo amen OK ne poto amen parce que poto na yo tu vas tout na poto ba donner Trump qui vous a dit que poto za paradis il faut biloko musu total ngona nzela ya molimo alors na jalousie tout monde qui était jalousie bandaki na jardin d'Éden. Moi si na mobali baboti ban Abel na Caïn Abel baboti Adam na Eve baboti Caïn Abel bazalaki na jardin d'Éden moko azalaki cultivateur pe moko mosusu azalaki mobokoli bameme comme berger et comment kitango ya mabonza na bango kopesa Genèse chapitre 4 verset 1 à 14 okotaka yango parce que télévision ezali ngonga Genèse chapitre 4 verset 1 à 14. Mais Abel azwaki même ya kitoko kotumbela nzambe po bolamu nzambe asalaki Kaye pe azwaki ba matiti ba songo ba biloko nyonso para kiziva kopesa na nzambe et comme kuna ete milinga na Kaye ya Abel elekaki malamu pembe liboso na nzambe Kaye ayoki jalousie abomande konayi dans la jalousie ebotaka la sorcellerie pe abomande konaye Nzambe azoyebisa ye Kaye le mal est devant toi. Yango moi po Ngefa lo bakalo sako ba pesa basaka likopa na ndokita kolia yo. Tala Kaye azolia azoboma ndeko na ye même regarde le monde. Dans la jalousie ndeke de tout ça bato. Tala molimo ya poison le konti na bato et odi na jalousie. Hein? Bato bazo sala baninga mabe na tango tozala ngo lelo à cause ya jalousie abomi Abel et Nzambe atikaki Kaye te. Que dit la Bible? 1 Jean chapitre 3 verset 12. Ne ressemblez pas à Kaye qui était malin et qui a tué son frère. Ali bonga maloko la Kaye bazé belo kwa Kaye Kamer. C'est un Kaye. Jamane Kaye. Hein? Bato bazo ibamba bombi bazo bomamboka mais bazo bomba sur l'économie. Ils ont pris tout l'argent du pays Kaye na yango. Lelo ba condamné 20 ans. Prophète alors ba yango Kaye bango ane bazé belé. Kaye bazaka mitema duku balingaka moto eza élevé te balingi moto amatate balingaka okita po baseka yo mais Bible revient dans Somme 34 verset 20 les malins attendent toujours le juste Dieu les délivre toujours bato ebele Kaye sont là hein lelo le cadre du gouvernement bato bazoyi ba par caméra baza ebele mboka ezokende na mopotu mbongo ezokende ba poche na basi na bana na bango. Baza ko rassembler na Kaye.
Ce sont les fous de Caïen. Et une maison Bisabino. Romains 6, 23, le sang du péché, c'est la mort. Caïen, Zoa, qui est le mon amoutuna et l'onginaye. Azali vagabond. Caïen, le besoin de Koutanga, Bagomanga, Baïmoto, Gobomayo, n'a pas 7 fois. Et Tumbo ya Kanye, et le qui, et Tumbo ya Mounene, ya Kamer. Hein? À cause jalousie. N'a comme à la colaïe. Mais ce que le président, c'est que d'accord, il président, ça ne pas l'inga comme un président. Mais yo président tourne na yo. Hein? Ce que l'endel la comme DG, c'est tourne na yé. N'a ko la na jalousie na l'endel était parce que na bien l'endel na ba bon on na makamona était. Na ko rassembler na Kayente envoûtement. Deuxième signe de la sorcellerie. C'est la haine. Définition haine. Sentiment de l'âme qui pousse à quelqu'un de faire du mal. Objectif pour le détruire. L'homme et de le faire du mal. Dans la définition de haine, sentiment et amolim qui pousse aux autres de faire du mal. Yasomo bakabela zo bakabela ngwapi ozona na somo bakabela yo landa ye mbwa ko sala nyomi titi butu moyi landa ye la somo bakabela asuma mituka bi yo yebi landa ye ko lia nyeinde bato mususu balia ka banye yao bato mususu batle oyo balasaka bangwao balia ka banye la haine landa yango haine la comparaison de paraison. Lelo yo ko ma boss na kati eno ko mona nini na kene pa nganga na bwakela ye mbasu na kene pa nganga na bwakela ye hernie na kene pa nganga a progresser te makolo vima na baya ke pa nzambe te yango ba ko pa nzambe te parce que amo c'est trois lobi ba ko ba autant ba yo qualité cet esprit na bango to ba ko pa nzambe te na kene ba nganga na freiner ya komona libalo ya kenga passe na passe ndeko na ngai Apocalypse chapitre 3 Apocalypse 15 verset 3 les yeux de l'internet obomi moto na ena yo moto akufi moto libosa kolela makasa za yo yeba nzambe akotika yo te Dieu va te juger. Nzambe akotika yo te juger la haine. 3e septembre de la société marque d'amour. Bien nzambe abina 1 Jean chapitre 4 verset 11. Bien-aimés, que devons-nous faire? Aimez-vous les uns et les autres. Est-ce que Tomi linganaka? Comment yo zolinga moto nzambe sali le kola yo te tu n'aimes pas? Et aux autres, j'aime Jésus. Celui que tu ne vois pas. C'est le mensonge. Moi, si on va dire que l'ambela yo makamonyoso, les gens comme finger logo ya papa mbazoba, songa na mema ki na potote, nozalia de wana marque d'amour. Attends mema ki na potote, bande na mbandaka akolia ka mikuta pandi akobika kaka. Par la vie de l'homme, de pas Dieu, ce n'est pas aux hommes. Marque d'amour. Konyoko la moi si ko finga pamba e na buto si ko finga na butu o finga na moyo fingi na butu o ko luka nyomi titi o ko doa prostate o ko doa prostate yo ko doa lingundu ya munene na prostate parce que on nyoko la âme même ako sala yango na volonté azo bange so bina sai boite ako benga na ngai na ile sika na poto de vie poto de paradiso ba ibisa bino mawa na ko tia poto na mbongo. Vous amenez mon footing, oh, et l'argent appartient à Dieu. Au chapitre 2, verset 8. Mawa. Yo pe moi si mon bali, marque d'amour, a même yo a wana mboko ya passe, a foutu yo ticket. A bongisi yo comme kuna yete. Mon bali mosu séparation du corps, ya bandette. Ouais, ben tout mon yo. Hein? Myome de prostate, myome, fibrose, le cancer et thyroïde. Okomi kotambola na mibali mosusu parce que mindele ba protéger basi soka betinga ba kobenga naye donc yo zo ina buli ba longolo esika yo zo ina mbongo ta frère ofuta tiko ma poto
ozaki nango kindoki ya munene comme kuna koti bila kindoki bon moi ça c'est bien qu'on est moi c'est ndoki 7 septembre il y a la sorcellerie marque d'amour marque de ça qui lelo pesier lelo nyomi titi il faut après 14 jours comment gérer ya olia ko geraka tango lia kwanga pende olia ko geraka ngo ogeraka ngo te non sauf que moi il va 7 septembre papa komi wel sate balanda mo kinambangu te papa moi sur ko bomayo be mobala ko bomayo zala na conscience tika nzambe asala po moto na moto azala katula kinyani mosai na nzambe ayaka te pona ko panza pona ko boma mais ayaka pona ko bongisa pe ko to musanzela magda 4 septembre ya sorcellerie ezali magie otozomona bato baza kopere sikoyo na système occultiste un système diabolique. Bon, Moussala, il faut qu'on ait un réseau tel. Hein? Les lobes vont tout babimi. Vodou babimi et belé. Beaucoup de pasteurs, les lobes boumi nzele en Zambé, va continuer à vodou. Beaucoup de politiciens vont continuer à vodou. Pour évoquer ban Zambé à Molini. Oh, tout ce monde a dit sous nini. Et pouvoir de bango à repérer, mais ça, il y a un bon qui a ma case. Ah, oh, tout ça, là, avant quand à moisi, à comme il la moninga moisi, c'est la magie, hein? Ah, mobali, à comme il la moninga mobali. Oh, égalité de sexe, c'est athée. C'est des magies qui s'attend. Ok? Nous avons mis ça qui mokili, adana parce que moisi na mobali ayebaki. Mobali azwa mbota na ye, après c'est la moisi a bota, pe ba kol sa mokili. Oh, ya lelo bo ça contraire à la voix de Dieu. Yango moni, Esaïe 30 verset 1 à 4, les enfants rebelles qui prennent la ressource à moi pour accumuler les péchés, c'est péché, pour qu'il y ait rébellion. Hein? On se rebelle contre le Dieu puissant, créateur du ciel et de la terre. Voici maintenant les conséquences. Autre chose, c'est qu'on a katamouché. Aux hommes, les lobes à côté de ma formation, à côté de ma rose croix. Côté na ba ilminti pour détruire le monde. Ngonga tebeza ngonga na moni cameraman atika na 3 minutes. Soki olingi émission oyo bola na ba prédication solo pour tout la sakabino pena ko bondela sima ya mabondeli oyo bokotala ngo na kati ya président DG Alendele puis bokotala ngo na John Ngefa TV. Nous cherchons aussi des partenaires, des sponsors parce que bino sponsorisé kaka ba musiciens. On va binza ba to mutakala. Mais bah telle émission pour les sponsors du Cambodge alors ok 5e ezali aussi sango le lote ezali voyage astral moto ko banda awa mais comment na moto la voyage astral à côté na nzungu à côté na ndako à côté na kitunga akei or que moto asa kele ma monde musumu tout la libre déjà esprit kende yo yebakati ezali ba voyage astral. Et c'est que grand pasteur mon abanda la zoloba dans le Jimmy Chang à Koufaki. J'étais dans le voyage astral, j'ai raconté avec Jimmy Chang, il vous a salué. Mais Jimmy Chang, il n'est pas les actions des morts, des vivants. Yo moni Jimmy Chang mi sala mabe ya ba pasteur. Le pasteur munene na mboko ya République démocratique du Congo Kindoki. Hein? Mobali mosusu ko laide ko ba ndenge nini? Ozola ameli masanga tuzola musa ba la mukakate. Oyo la musa la mukakate. Soko moni boy a déjà monté à voyage astral. Et Bokeba, moi c'est un bal ndenge moko. Et si mo suna la sorcellerie, okomona yango na kati ya biloko yo. Okomona 6 moto ya ça rapport sexuel na butu. Ça mobile te moi cité. Puis à côté la mona slipine baby. Hein, peut éjaculer slip baby ou tout est baby. Alors tant que mona biloko déjà moi dans mari de nuit, famille de nuit, vous atteindre déjà na sorcellerie. Okomona moto abani na butu azolia misuni azolia bombote kwanga tozolia bato alors okofuta yango atango ozomona biloko ndenge wana ndeko mwasi pe mobali yeba ete okoti déjà na sorcellerie akata sorcellerie ekosenga toujours makila bato le vin ou l'alcool que Satan prend ce sont les sons des humains oko sacrifier bato ça le savoir or que yo moko ozana kati moto komona vandi boy mwasi mukolo papa mukolo azo suba
nzambe asala omela masanga soki masube ye tika te mo esprit kola musayo oko pisser mais tant ozomona ke ozopise sans komela masanga même omela masanga ezala mwasi na mobali il faut yeba déjà que ozali déjà atteint na esprit ya sorcellerie. Alors c'est lui qui fréquente les maisons de féticheurs. On lui a fréquenté pas nzambe. Matthieu 11 28 voilà mikuma na bino pa na ngana koyamba. Mais pas la sorcellerie la qui sanga chance na kosala nini mibali ya boye. Donc moi elaka yokina kisa moi si ya malédiction. Mibali nyonso abala bakweya basila. Okweya pena moi si ya ndenge wana. Faut demander à Dieu à sa grâce parce que Proverbe 14 verset 1 celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Une femme sage bâtit sa maison. Une femme essentielle dispose de sa propre main. Attention, ezala mobile ça la choix. Tout nan nzambe. Mobile on okena kimia. Ezala mwasi tout nan nzambe. Est-ce que moi je pas dans la kimia? Bana oboto dans la kimia parce que ça fréquenter ba sorcellerie, ba marabout, ba maraboutage. Même ça qui est grave, ba kushaka même na ba sorcier, même na ba magicien, même na ba tuamabe. Yango moniete na cette signe oyo. Soki yo yebi ozana signe moko oyo ezoko tumisa na vie na yo. Ozoko mona yango parce que ekoleka na chaîne alendele comme nango nini. Nouvelle tendance oh vraiment na ebisaki DG alendele et puis ce que l'équipe pour notre foot hein parce que la chaîne commerciale oh personne dit prophète a été même foot bon pas alendele la nouvelle tendance moi je suis là parce que toi sunga bato hein mbongo ça que là comme côté toi sunga bato benga alendele foot il est là il viendra chez moi non ba foot li yo pesa ba 7 sauts ba 7 trompettes pesa ba 7 signes de la fin pesa on le point église donc pesa biloko tango yo oh Bible Ephésiens 5 verset 16 racheter le temps quand les jours sont mauvais alors to suki le lowana ozana matoya koyoka ayoka oyo asengeli susu tokota pona kolakisa bino basi mbala simote asi ba tatouage basi ya 12 signes au zodiaque lelo natangi yango te natanga 12 signes ya au zodiaque ba tatouage oyo ezana banzoto ya bato na kopesa tatouage moko explication oyo ete bayebi na ntango le pe sai minote bakene mai mpo basali na nzambe ya solo tolongo yango na molimo bakende mpe na bachaine mosusu wana bakwakola yango oyo ete baluka kozwa vie intérieure na suki lelo wana wabino prophète du peuple oyo ayoti koteya na ntongo yango le septembre de la sorcellerie. Alors soki omoni oza na bilembo marke wana il faut yeba ete okoti déjà na bondoki eza na nzoto na yo. Et une femme qui se masturbe, alors c'est masturber yé moko. Plaisir ni okoyoka. Déjà, à Jubiloka Mindele à courant wana grrrr. Aujourd'hui cancer ya vagin. Mobali azana mwasi akitoko na ndako ndenge frère muso senga papa so yo sukola na kota mwasi nga te adu savoir maniko se masturber kuna kwa c'est prostate. Hein, ce sont les esprits méchants, les esprits mauvais. Oh, ils ont même bateau. Notre rôle est d'aider les gens. Que mon Dieu vous bénisse. Ce que nous avons numéro nanga pour être dans la prière na matin notre théabino au Kozouanga na 00243 89 610 49 41. Ce que nous avons mis tout na kotuna bengangai tunangai, je suis là pour vous aider et puis prendre olongwa na nzelo toyebite mokolo Yesu akoya na Matthieu 25 verset 31 à 34. Alors Kozouanga li sous na 00243 81 857 26 P78 et privé nangai comme sur la cercle de Bakuzu 00243 99 99 42 937. Que mon Dieu vous bénisse. Nous avons des 2 minutes. Tata na tina ki liloba. Liloba ko epai na yo. Nyonso bakoyoka bakondimate sauf yo pona ki bango. Yahweh. Osez 4, 6, mon peuple pays par manque de connaissances. Oya yo ki liloba oyo. Et quand il y a un motema, à ça qui m'a cambo koye bate, kolo kangola ye. Abenga musai na zambe, to bonde la. Pour être moto na li felu, et l'équipe moto ya bonde. Yahweh yo tina ki liloba, liloba kangola kiba. Et puis Bible zo ba na Matthieu 11 28 to na mikumba na bine pa na ye. Lelo na tongo lelo kolo tata, to na mikumba ipa na yo. Ya mokili mobimba. Ya ba africain nyonso, ya ba asiatique nyonso. Et puis ya ba américain pe ba européen nyonso. Kolo babika. Yo sala ki moto po détruire akufate.
biti na yo ya moto azwa vie internet teke liloba na ntongo ekoti kati na bango efungola bango miso elendisa bango baye epai na yo mpo ete yo olembaka moto te e na pamboli liloba oyo onyonso bakangami na minyololo ya satane oyo elobi na Esaïe 61 verset 1 à 4 okangola bango na kombo na Yesu oyo bazali malade na ntango oyo bacancer baprostate oyo ya bondoki l'esprit de mort bamari de nuit femme de nuit et soit libéré au nom puissant du Seigneur Jésus que le bon connaisse la carte de bango. Je les bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mama na ngai fongola matoi o kalisolo mwana londe mama Jesnovit ameme biso ya solution mpona loposo ya nzoto na biso yo moto beti ya batampo esala 15 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Jesnovit pakola na nzoto na yo na ismen ya pamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 18 eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa